nakala toyebaki kaka ke mibali nde bazalaka bainfidèle zoka bana basi bakomi na infidélité mo ya haut niveau encore mwana mwasi soki alingi abeto eloko abo eza eloko moko ya mbala moko olapi ekati yo mosusu ya motu ekati yo mosusu ya traveling love. Papa moko ake matanga afandi na matanga atala boye ntango bazopresente veve ya mowei eza mwasi na ye. Une femme parfaite n'existe pas. Trouve ta sorcière, mon frère, cherche sa délivrance, commencez à avancer. Dans la vie, chacun a ses problèmes. Voilà. nakala toyebaki kaka ke mibali nde bazalaka bainfidèle zoka bana basi bakomi na infidélité mo ya haut niveau encore mwana mwasi soki alingi abeto eloko abo eza eloko moko ya mbala moko olapi ekati yo mosusu ya motu ekati yo mosusu ya traveling love. Papa moko ake matanga afandi na matanga atala boye ntango bazopresente veve ya mowei eza mwasi na ye. Une femme parfaite n'existe pas. Trouve ta sorcière, mon frère, cherche sa délivrance, commencez à avancer. Dans la vie, chacun a ses problèmes. Voilà. Sangisa bana yo s'il vous plaît. Ata so bota bana wana ba papa différent. Ata soki papa ya moko ka mutayaka. Aya kosokipe na mwana ye. Ba papa misusu bayaka te. Na yebi ke le fois ebisa akanda. Ba mama mususu na ba mama bo mwana. Chaque frère quelle éducation. Chaque enfant, chaque frère quelle éducation. Quelle éducation. Yo mama na mbala pegisa mbala na mona kimbala na ndako bambala aza kolia bambala mbala na mbala ya mbala yo nakanga mbala nakobola mbale mbala mbala ombala lokitwa kiale mukanga wesete meyaka na sommation mosaso lobola train utika elonima okoyoka pwa rakatakataka mama nazwa radio naokaka nzembo papa lwambo naoka nzembo oyo yelini wana naoka kamba moko na kamba moko merci comment boya po o comprendre na découvrir ba musique na bino ka les akim poli puisque ya bisu naoka tuko na so na ngi ngo et puis na ko kana suki merci maman merci c'est la magie.
vrai Seigneur, il faut donner l'argent aux femmes pour qu'elles achètent les choses qu'elles ont en capture d'écran dans leur téléphone. Comment va songer l'église mais bayamba ngoli mombangu. So bika to prier na moni. Mais après wana yoka kotonga. C'est pas ça bika tokota na matière article. Le to fungola alingi version mingi azobokela nanyo. Pesa ka frère coucou. Na je biso bazana église basonda. Tu entends quelqu'un qui te dit non, tu sais, si moi je suis avec eux, c'est aussi pour écouter ce qu'ils disent sur toi. Mensonge. Même Jésus a dit, voilà pourquoi j'aime l'appeler Rabouni, le grand master, un grand enseignant. Rabouni a dit là-dessus. Tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter ton âme. Alors fais très attention, car tu peux laisser ta destinée entre les cuisses d'une femme. Discipline-toi et surtout abonne-toi pour plus. Coucher avec des prostituées, venez voir. Après avoir passé l'acte, le garçon la paye. Elle compte, elle se rend compte que le compte est bon, il ouvre la porte pour qu'elle sorte, mais bizarrement, elle sort par la fenêtre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se transforme en vautour et elle s'envole. Le garçon stupéfait, il se demande, mais qu'est-ce qu'elle a laissé dans mon corps? Mon frère, ton âme n'a pas de prix. Les gars qui donnent les 50 000, les 100 000, les 500 000 aux femmes, là, vous faites ça comment même? Hier seulement que j'ai envoyé 4 000 à une fille, depuis là, tout mon corps chauffe. Maman, il y a une question. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, là, vous aimez mettre frigo dans le salon. Tu as une fois essayé de mettre pour toi dans la douche et puis le gouvernement a refusé. Et puis tu ris. Vous tous, vous avez la même chose là. Quittez-la. Samedi. Et bon samedi. Mais nakala toyebaki kaka ke mibali nde bazalaka bainfidele zoka bana basi bakomi na infidélité mo ya wo niveau encore mwana mwasi soki alingi abeta eloko ya bomo eza eloko moko ya mbala moko olapi ekati yo mosusu ya motu ekati yo mosusu ya traveling love. Papa moko ake matanga afandi na matanga atala boye ntango bazopresente veve ya muwei eza mwasi na ye. Une femme parfaite n'existe pas. Trouve ta sorcière, mon frère, cherche sa délivrance, commencez à avancer. Dans la vie, chacun a ses problèmes. Voilà.